Télé 24 Live, votre réseau d'information. Télé 24 live.com ezalinga Julie Poyalama Toronto Canada. Nazape na invité na ngai Alain Kindeki na plateau oto kolobela ba sujet otoza nango donde tolobaki ba sujet nyoso to bandolo belango awa dai tolobela ka makambo politique makambo bele social nyoso religion nyonso tolobelaka ope azali na posa ko intervenir okoki toujours kobenga na numéro ezali wana 001 416 877 0966 soki obengi tokoyamba yo sokoza na sujet ya koloba obengi tokoyamba yo to programmer yo voilà ndenge na insistaka nyonso po biso ka nde tolobaka tozape na posa bino pe bo banda koloba bo pesa ba idée na bino oleki na plateau to en ligne ezaka te foya awa toko chayon en ligne oleki opesi makanisi na yo pona peuple congolais eyoka yo. Donc c'est ça na pesi susu mbote na bato bakotala nga sikoyo na ba oba otala sima biso ana Canada peut-être bomoni biso to sali émission lundi bo quand même comment ba sali lundi toza na fête donc ezali family day nde balobaka fête ya famille donc le loba tout bazana ndaku bazo fêter na ba famille na bango donc ezali journée au bat bavandaka pona ko fêter na ba famille na bango donc ezali fête des familles biso tutoza na bandaku alors na pesi bino nyonso ba bonne fête des familles happy family day donc nzamba pambola bino nyonso kimia ezala mabota na bino nzambe asala minene na ba mabota na bino ndenge ka bomoni toza na ba sujet na biso totie o biso nyonso tomoni makambu ya $100,000 oyo ndeko na biso awuti ko Martin Bakole oyo awuti na kozwa 100,000 ndenge bato babi ezali escroquerie escroquer mbongo ya peuple yango tobaki tolekisa ngo boye te et puis ba sujet mosusu mpe ezali oyo tokolobela si makambo social oyo biso to tozomona na internet tozomona ndenge ezoleka ezocircule alors biso mpe télé 24 tolobaki tobandolobela ba sujet nyonso na yango mbala moko nazo pesa malobalanga epa invité nango toza ne tozo sa moi ba analyse na biso. Bonjour. Bonjour maman Booster, maman Julie. En tout cas, le la fête dans le Canada, bonne fête à famille. Na ba canadienne ni surtout au Bazolanda biso. Mikolobe le kebele oui bat bazo tout la ebele mde nazo monate tozali obi Canada za na réalité nango moi ba formation maman bebele mais nazala na bino na plateau te mais nazala na ba invité bato nyos bazala na plateau pour na koyeba ko pesa mo ba directive merci na équipe technique merci na Gervais et puis na merci na bato nyos wala na biso to ye kando lobi sujet ba benga ke belé eza masolo to solo là donc on a mituna yo ba réponse ya biso na ba ndeko wala na biso. Donc voilà kande na lobi ba sujet oyaka bato pe ba benga ka pour bato na biso pe ba abonné na biso ya télé 24 pe baza pe na ba posa mo ba bengi ande ni bino bolobe sujet te ba place musu ba lobeli ya ontolobaki ba sujet nyonso e banda koleka bo bando mona ngaso bomoni na tokoloba te bomoni emsu na booster bomona ngai pe bomona pe ndenge tozana ndeko na biso tozala na o tozana mingi na booster Olivier Bolia bobando mona biso soki sujet ye pas to kotimba moko mais botene biso regard te kandenge Alain Kindeki alobi biso awa toza na Canada bon biso tout to beta kayu donc tout akenda musala ngala kenda musala Alain Kindeki Gervais Bilili Bolia donc biso tout aba to betaka donc moyen to ça ba émission chaque jour vraiment exact parce que toza kempe busy nde abalobaka mais tozo sala donc tout pona ko sala bino ba émission ba sujet donc mingi bomona biso msusu dimanche ou bien te samedi mais na semaine nde la lobi ezaka mo mobulu po biso toza ba tout sala musala eza full time
moyen bon mon abiso mingi na ba semaine ezalité parce que YouTube est contribué pour la retraite à mututé mais musala est contribué ba ezo contribuer pour la retraite na biso alors faut to beta kayu na première position donc c'est ça to kembala moko na 6G to moni makambu ya ndeko na biso Martin Bokole $100,000 américains et si na kokende donc polémique ont tourné tout autour ya mbongo wana balobi comment est-ce que même journaliste sango pourquoi a se retrouver qui na kati comment mi kotisa ki na kati kuna ya makambo oyo ya $100,000 parce qu'apparemment combat oyo fallait akende kobeta na mars akende ko Kobeta kuna combat ezalaki prévu en Angleterre le 3 mars ezalité siko mbongo wana oye azui ezali mbongo ya peuple obapesi est-ce mbongo wana ekozonga to ekozonga te. Voilà, on répond on a deux volets. Merci d'abord on a moins de sécurité retraite YouTube peut ça foutre à retraite voilà mais c'est les obligations on a besoin de informer quand même tout le bakamde au lobby moi ba occupation tous alango il y a ba misala tous alango des autres permettre tous à tout le temps dans les réseaux sociaux mais les obligations c'est parce que yo dernièrement il faut la formation 2 ans passés vous avez pas la formation membre état le journalisme donc ils ont pas obligation il y a biso pour nous informer tout donc c'est ça alors en tant que directement l'information merci d'abord on a des connexions d'autres à biso ça peut jouer fait on a profité Alain Gandou et puis man de garçon sous Didier Nzenza au bas au temps pour publier que partager émission pour na ba tout sur Hollande biso na banda ko mais ko kabola point de vue parce que ba comme c'est les polémiques makasi pendant qu'on a collègue nabiso sango donc azo sala comme politique pour na mboka RDC pourquoi zalaki pourquoi accompagner pourquoi ma question et se poser belé ndeko pas leki maîtrise des activités moi muke a dérapage muke a na réseaux sociaux il y a répondre depuis bandeko na ndengo fala répondre donc on a bien répondre on a dévolé na ina répondre on a une accusation de comme journaliste sango. Alors sango comment on est pour l'année parce que biso parce que yé mo ga bengaga journaliste et investigation donc ba sango ya lexaka parce que biso mo pe tout ça pendant le bateau bazolanda biso to landaka batu nyoso o basala musala malamu toujours rappel temps pour envoyer ba ko 500 information ko ba soki za solo kena lo bakena tala ndeko sango teza lokuta. En plus, il y a dans mboka, azo pesa sur information zapenda, il y a solo dans tant azo bazan journaliste d'investigation, à mon en étranger ba les calva TV ba critiquer parce que donc il y a qui censé et à mutaro vérifier information est-ce que combat ne fallait là combat ne fallait là parce qu'il y a mine de quoi na balami balé sur misatu yemo ga lobby na ndenga ki na coupe na ye donc après ça confiance que non ndeko azo sa musa malam. Alors, tu as combien de combats balais avant l'excès de la télévision parce que na yebi que tant que l'exagato yamba na plateau, tu dois attendre vérifier na zo yamba mutu X. À ça la rani ni pona za quand même na ba question moko et kozala ke concordé na mission tozo sala. Alors tant neko a yambi a vérifier qui bon so ka vérifier qui selon ma réponse na ye apparemment on doit vérifier qui té. Par le bique ezala qui crée détresse, il y a ndeko na biso ya ki pona combat il fallait bundama donc nenga lobby mo télévision na e balanda ngo donc yango salaki ke bouger na gouvernement pour ba décanter situation wana alors mbongo wana za ba contribuable alors so ba Congo tozo ba le tozo na situation moko eza très grave na mboka na Congo yemo pe dernièrement tout ça investigation kuna na mboka na est kuna Congo alors tant yozo le kabozo misa mbongo oyo oyo salake ezo ko pesa iloko mo te na Congo. Alors Congolais fa lo ba passe mboko wana toko soma tozaki na mbago na Congo ya soma minduki alors na 100,000 wana pe tozala ba soldat ba officier ba soldat belé o bazo bunda na ngambo wana ba koza pe mbongo wana ba bénéficier nango pour to côté situation SSI là dans sango a koto wana na ko condamné que pourquoi ça musala pourquoi ya maki mais il y a mi benga journaliste investigation donc il faut vérifier en haut plus que bateau va en parler et puis il y a le bien qui à répondre mais parce que maman m'a 78 ans ta kangaki na lobo galobe à répondre ni tété maman na nga répondre d'abord wana ça vous a manqué à respect
ya bandeko balandaka biso azwi kiti na ye azwi ta na ye alanda biso tamula ye azwi mpenza ta na ye akokobimasa makambo na ye avandi alobi ndeko sanga koleka alonda information mais yo lobi oza na temps ya korépondre bato te donc ozomona betike babilo mosusu ntango ozosala elobi ndeko na biso oboli atuni ese aza na diplôme nini. Alors, quelque part, le robot a raison, on a un diplôme. Donc, c'est ça, on a le Canada, le Canada, c'est les locaux, il y a une opportunité, il y a formation, et ça, il y a quand même des tics, il y a des limites, et ça, il y a des bateaux dans l'Arabiso. Tout le monde dans le Congo, musicien, soigne sa fan, journaliste, comment soigne sa bateau. Et donc, c'est ça un peu une décoration, aussi, côté wana, à quoi rectifier, bien sûr, dans la bande déco, bah, ça, la journalisme, bien chronique, bah, mais qu'on formé, bah, ça y est, et ça la ramené ni la télé. Pour le Congo, so, mutassel, moi, boutique, naïe, à l'ingoyo, à sous bateau, bah, ça, c'était. Donc, il y a aussi la loi. Donc, ça, il y a les canards répondent des bangos, na bateau, bah, ça, on a, moi, il y a kabango, et ça, tout le monde appelle un chef d'orchestre. Voilà. Donc, voilà, moi, parenthèse, côté de Gosango, ceux qui ont respecté bateau, balanda, abisso. Alors, pour tout le baquet, sur la télévision, balanda, mingi, na Congo, tout ça, combien de personnes? Combien de population, il y a combien? Combien de vies il y a ça là pour bâtir ce balandagaye? Donc, c'est pas tout le monde balandagaye. Dans ton cas, moi, 5 personnes, bah, pas naïe. Moi, 2 personnes balandagaye, peut-être, bah, yébi, peut-être, parce que c'est pas tous les Congolais, bah, yébi, sango. Ou bien, bah, yébi, sur la politique. Donc, ils ont battu sous besoin d'informations. À partir de battu sous balandagaye, battu sous. Deux ans, battu sous fidèle. Il y a ma chaîne, sous ata, battu mingita lingati, message et zani. Donc, voyez, baga, critère naïe, battu ceux qui n'a niveau nini, battu balandagaye. Bateau msoute balandaka baza banane. Donc il faut y respecter batouana. Donc ceux qui batouana a besoin de deux informations, il y a qu'on finga on a landi vidéo ne mozo finga bi au rotala mutu na avana forme macaque. Donc facilement insulte. Boko sala ngaria so boy na ko kangi sabino tu vois. Donc pour yebi ke donc support mo eza dia na simanaye. Donc à cause la onyo so toi il position na zalango mais il doit respecter quand même musala. Pour ce bateau banda pas vanyer bazali. Donc le journaliste a été énervé pour bateau bateau talayo. Ils appellent bateau nous sur bateau à bisoté, balinga appelle biso. Alors donc faut en façon, il n'a respect. Il y a bateau ils allés. Alors tu viens à la télé, tu vas pour nous informer. Tu vas relaxer, ça va bien à bisoté. Que nga na journaliste, na na mutuka, na bandaku, banin. Ça on trouve ça seulement na pas na biso na Congo. Ozomona entre temps il y a que na ba est à Congo kuna pour na la situation bateau ba kuna. Ba maman alobi na moni ba on a passé mais yo leki na télé oyo ko ba chance nga na zui déjà voiture chance mutu ko yo oyebi passion yo zo sala bato ba libanda na minute bazali. Est-ce que journaliste a quoi na blog wana ça ba chaîne de biso na télévision na leka pona olo ba bien privé o to za nango non voiture la boza eza richesse tel quoi eza moyen de déplacement pour biso na ba Amérique na ba Europe partout voiture eza nango et moyen de déplacement na kena musala na ba course na sala eza lix pendate lix c'était pona biso ba to za côté donc tango ba zoloba je pense qu'il faut ba za peine ba conseil c'est ça je dis tout le temps da bande connaissance ba journaliste ba za ba conseiller au bazara pembe na bango ba edaka bango na bande ko musicien ba aider bango bon pour la deuxième point na ta sous ça là voilà toujours solo là il y a éthique de tolobi awa parce que ba chroniqueur ba journaliste tout ça là et puis ce côté ba journaliste na biso akala to keneti ba chanteur niembo au moins ndando sela musala na jamais tout le monde maman na leki azoswana na batu azoswana na ba to ba manda chebwa aza asuste ba comment na ba Côte d'Ivoire sondeni et ba ndo ça qui journalisme na bango ba ndo mo ba swana ba musicien rien aya bien invité sili o bobo sili mais ba chanter nyembo wana aya sali journal na pesi ozomona betike mais loko a mikolo pende tozomona bato mingi bakomba chroniqueur banini kilelo babe yango nyosologie soki nyosologie bato tout arolamka kaka akomi chroniqueur ndenge tobeta c'était awa biso na télé 24 toza enregistré et loko nyoso ana Canada soko za na Canada lingi osama kamna droiture il faut ça enregistrer et en plus bako kende ko peso ba formation ndenge so tozo formation na compte gouvernement ndé na luba nyoso na tokendo tawa tozo formation ba ola action ndeni il faut ça
donc audience oyo ozala ngo kokomisa bango binemi te okobanda oswanyisa bango te to kobanda koya koleka te ndenge tomoni bamakaka wana okomi kofinga lobaka mpona Congo bato bakipaka te omona baye batali et puis baview oyo biso tozomona bato oyo tobeta baview na baview mpenza ekipaka nango te moto otala parce que awa na mboko nde émission oyo eboosta biso na lobango eza nango na 10 000 view te au gouvernement pona biso ke pa biso tokamwa kutu balandaka lingala 1000 view ezalaki 1200 émission tosalaka eza émission ni ezalaki émission tosalaka ya makambo ya élection na mboka oyo na communauté nde sikoyo bango batali babia bato bazosala nini bazoede biso mpe nde yango basélectionna biso eza émission ya 10 000 view te pour vous dire que ozosala émission oyebi audience nini ezotala yo te oyebi ndani azotala yo te oyebi te neti ana baamérique na bacanada tokende états-unis natalaki mutu moko mpona beta sete na makambo audience ya koyeba kozala na respect ya bato oyo bazolanda yo mpasi oyebi te mosu mokonzi moko azolanda alingaka yo tusala yo ozo kosala bainsulte ozo kofinga ozo décourage bato mutu moko kaka natalaki na baaméricain kuna abike ye asalaka banini na YouTube ayebaka te soki asali commentaire bato baosala bacommentaire ye azokota mpo atanga me mosala mpenza azozwa ya malonga te akoma osala bavideo sikoyo soki moto arépondre ye mpe omona arépondre poliment tout sala nzoka nde arépondre abongo ezala na millionnaire mo akotala na nini na ye atalaka alandaka millionnaire wana mpo mona akomi commentaire ye arépondre do azorépondre poliment na suka yango esali mpona ke mosika te batindeli ye message pas millionnaire est-ce que tokokuta no quelque part yabi oh nga na yebi yo tabi te na landaka otala ku ba commentaire o répondre nga na sepeli na ba idée na yo est-ce que koya te na ndenge bomona komi pembe na millionnaire wana ezaki nini façon de ko répondre parce que biso na bartamangala même ba commentaire au monde ba bazo finga na kunda em susu mutu moko aye wana azam en Amérique nde na loba nde po yeba ke waza millionnaire za pasi baza simple ala tane mo ketch jini mo eza difficile mais biso sikoyo toyeba makambo wana te omona yo moko ozosa YouTube ko finga batu respect zate oka bozo ko loba na batu lokola mo bana mikie moko yo ko sakana ngate nazo bloquer yo donc moi ba blo moko elekana ba communauté na biso politesse zate yango il faut ça nini ko yeba ozoya na public nde na lobi awa biso tozwa ki mo ba cours wana même cours à communication tozwa siko ozoya yeba audience na yo ndenge nini ko maîtriser ngo ko kansate so comme na ba vieux ebele on a ça 100 000 views nde c'est bon parce que ça na batum susu no sabino abetika 1000 views mais mutuni na talié a sali 500 views à pamba 230 views maintenant na talié nani o atalié donc makambo ba view eza makambo ya kokoma riche te parce qu'il y a des gens au bazo beta ba view nde nazo ba eza pasteur moko natala kayem susu na Nigeria to sa prière en ligne boy to silisi prière combien de personnes ba ici na 535 000 views donc boy na live mais jamais ba beta tolo par contre bazaka ya kokita mais biso sikoyo so mutabeti 10 000 views impolitesse bandi kofinga a respecter mututé donc c'est ça elo na koloba yango wana il faut koyeba ndenge nini opesa bato respect et puis kozonga éthique nde tolobi bande kola biso ya papa na biso na lobi awa ba Manda Chebwa ba journaliste na biso toyebi ba Chantal Nyembo to mona ba ona ba délire te mais ya tout ceux qui muta komikara yebena mukonzi songolo ale yeba communauté leka mukonzi donc c'est ça là on a kolo ba ngona soza mukambo bax. Ouais, merci maman Géline na radio c'est ça et donc zo bomamso ba congolais yango wana nde toloba tout à l'heure awa soki ayebani kaka na demi voilà donc il y a pas commune générale so ayebani yango wana donc nde to mona boxer wana c'est ça le problème ça et à boxer toujours mona ndeko je vais balancer biso na bilili donc problème polémique les outils et l'équipe la soana ndeko yaki alobi azana ba combat na falaka abunda et parce que ça sélectionné parmi ba meilleur déjà 10 boxeurs il y a catégorie na wana
merci na moni de kabi azana respecter na audience na era wana président azana de konabiso toko faut changer toko critiquer mingité mais je pense que na musala il faut respecter bateau bazotala yo parce que nous bateau bazotala biso za obligé te faut batala biso d'abord ils sont pas obligés donc on a besoin de sango ya moka alors ceux qui sont sur la télévision lobi heureusement na sur la télévision na sur la nini et ça télévision est en bon côté parce que voiture sont bango na magasin au sein de magasin sont par exemple voiture de $60,000 soko bimika na porte donc tu peux dans plus de $5,000 et qui déjà même à tout temps sur un homme tant souvent ba valeur parce que ba voiture la plupart des voitures ba connaître toi dans un occasion de ne azo comme ça na va prendre ça la bango publicité te bata mutuka wana mutuka zo tamsana ezabe mutuka zo mo simu sa tambola ki ate ba peda tekeli yango tekela donc ezaba bien te yango gagne la passe eza ya sikate eza bloko yo donc faut respecter bato audience batala kaye et ba vana ndako yo zo finga bato mutu musuzo ko tale lo kwa makako yo mo de comment tu peux insulter dans la télévision obi combien de bateaux yo babysika moi message yo pesa mabewa bateau va capter un giro ainsi va suivre pour biso va comment tout ça grave na blog wana et comme en rang public bateau sur finga tout ça télé mais la bateau va finga va violence va mebele mais voilà biso va tout ça censé dédicater ya masse tu viens à la télé pour insulter et puis d'abord journaliste à quoi répondre na télé le compte à rendre vient pas ici à la télé non. Par contre, ah ouais, so ça compte à la parce que muto eza lokola sportif a obuna muto asala boxer azo bunda asala na boxer na muto asala sport. Donc ça donc et alors quoi yo osana moi ni na télévision na yo bike au sala au loba ya ça la possibilité de répondre de côté. Les gens sens la télé et ça passe il y a quoi informer bateau c'est ça et rôle et journaliste bien chroniquer les années. Ce qui est quoi ça la formation et c'est le moment il y a aussi la formation éthique journalistique quand même et le barani ni cause na plateau ba kamni association minene au pays de la net bisoir association minene ya ba journaliste canadais ali ba sanctions za la au leki na télé au lobby biloko ezaki ezoki no mi batuna soit na violence ou bien ba sanctionner alors ba bilo ba oya minene zakana na mboka na mwangi ndeko na soso bosembe lelo mtazana na tête ya nino voilà mais pourquoi pas des choses comme ça là faut télévision faut la sanction directement faut la sanction parce que c'est pas même quel que soit le problème tu as d'abord au quoi on les courant ba contre la télévision non informer bateau c'est tout bon et comment il y a nini voilà pour tout côté dans ces gens nini non la kenda qui passe après ça après goloba la kenda qui parce que netinga na lobaki ba mona que télévision on fait ça la peau et soit makambo wana oui c'est tout ça la prison au chaote mais au informer biso olo mutu moko so ça na problème na ye wazo meno vidéo tu viens répondre à la télé et ça sens so qui télévision na yo et ça la notoriété et talinga ite banana ngai dans ça heureusement la somindaku heureusement voilà ça c'est quel message mon frère na linga mingi sangwa na linga mingi mais il faut aluka ay baneni ya nini biso tuzala bato pe mususu ko vanda boye yo répondre mais pourquoi que ça la ngote ça mambwana te ça pour informer bato bananda et puis au moins quand na loba biso to balandela biso ba vidéo tout au ça là et lingala nde bato batala lingala na lotala ngotala na Canada so ça enregistre tout nyoso sa batala ngana bato ba yebi lingala o balandela émission tozo sa ya on est sibino bato bazotala ngai mebi bato bazana ba chaîne ya ba YouTube au moins ba émission mingi biso to sa ka to kenda ya ofinga te pourquoi parce que toza enregistré et toza reconnu de no loba boye et en plus ba formation mingi ya ko mona bobu ba sélectionner bino na compte gouvernement siko no yo finga ndenini siko po bat batala nga 10 000 o msu sebe sera makam na ngai plus tard voilà donc on préfère même 100 ou 200 batalanga parce que na ba vidéo auto ça o ba sélectionner biso zaika 1200 dans zolo babo et ça peut vidéo makamba communauté donc c'est ça on a kolo ba ngona papa sango il faut osa la maîtrise
oza mopanzi sango oza éducateur ya masse donc okoya korépondaka bato na tvt to nasali boye non il faut maîtriser ça donc c'est ça voilà donc maîtrise quand olobi wana po bayokaka mpe baconseil na bango voilà soki baza baconseiller te soki mpo na congo so oza président ya société moko boye donc yo nyonso yo discipline yo siko mbongo wana siko basandeni ayazwi mbongo voilà ibaimage ya mbongo wango wana merci ndeko na biso azolanda biso ndeko alengando merci la réaction na yo voilà sujet tokotiko ya mbongo image ya mbongo parce nini ezate voilà mbongo ezate siko mbongo wana siko esandeni na moni poza la kana mbongo wana oui parce que mbongo ya peuple voilà toke na sujet ya mbongo wana na explication ndenge ezali selon ndeko ayaki alors il fallait babunda komba na Londres na ndeko antex na bosani kombote ba corriger ngai il fallait ba komba alors ba tout temps mbongo wana pesami ba komi curieux nde ba image za wana ba ndeko ba Hollanda ba vérifier pour les réseaux sociaux et pesa so ba accès na ba mbebele et retomber na moto na ba contact ya boxer wana pour ba yeba parce lelo na ils a même attaque conseil so obeta na Canada lobeza ba conseil na biso ya ba sa mesa mais so ils a ba conseil ils a reconnu na ba sala minene ya Canada so aucun na site so obeta par exemple na salle mo ils a reconnu na Canada awa so aucun na site na website na bango ou bien la page na bango ba rocha ba combat ou bien ba na Rogers par exemple ou beti na Rogers wana e olaxayo ba événement nyoso tu ozala par exemple ane mobimba kuna nyoso za eza kati alors ba ndeko ta ba moni mbongo e pesami ba komi kiriba e ba 100 000 to so lela déjà ba détournement ba mbongo belé na Congo na ba politicien ba journaliste peut to continue kati ba sportif to continue kati dernièrement écoute ba auto suspendre le stade na biso ya to ko taper wana so ya marti so opesa ngata na lo bango vite fait de ba vérifier information que combat wana esate motif wana fala ba bunda pa ba bunda déjà na ye ndeko Martin a bete na combat le alors pour na ye fala ba bunda combat retour pour na yesa la na ne ba sélectionnera na catégorie na parmi les 10 premiers alors pour comme professionnel penda ba na bunda ba combo to fana banda to tala il faut aller cadeau comme tina le 9 ou na catégorie fa comme tina première na catégorie wana zali donc ti su azana professionnel te azana utazo bunda pour akoma na top et puis ce sera comme la première ne pas rechercher sur la catégorie ba benga W sur na bossa bandeko ba landa biso ba ko na ante voilà bandeko ba landa biso ba yebisa biso makambo na oloba c'est comme la catégorie wana na comme professionnel comme ba combo nde tozo mona ba foreman na ba lina ba Tyson na catégorie po ya na catégorie ba Tyson donc il faut akoma sikoyo pas comme obunda ba combat mais na comité ba vérifier boye combat isa kutute ti bwana bi azo reconnaître kutu combat wana azo yeba ngutute alors la minute ndeko bakola soki c'est l'explication ndeko sango afaki 100 000 wana moya ki voyager na onyo surtout ezate et ateke ko na banque mais na ba vidéo ba ezo laksa net photo wana wana le même jour ba mbongo wana bakabol bon to yebite so bakabola inde nini ndeko sango ye ndeko ye Martin wana azwa moto directement akenda na ye na aéroport a voyager ba image bozo mona je pense que ndeko je va ko a lukela bisango ndeto to so la boye ndeko azwa moto selon ya pese explication amataki moto pour embouteillage yake mingi a voyager akei ça bon selon sango explication à l'école émission dernièrement salaki que moya voyager na mbongo na zalite ke na ocha mbongo na banque oui bon je te éviter na moment nini ma transaction de salamaki et pas ya ministre et nini même t-shirt wana ka to moni ndeko a voyager ki akei na ye na aki na Angleterre kuna ki mutu wana bayebi komba wana te alors population siliga bi mais ezaba po ba musu bayeba te lelo ke bambongo ezobunga na Congo wana ezaba mbongo ba contribuer ezaba mbongo na bisonyo so peuple congolais et luka to na bambongo na bamboko lelo to kuma ko contribuer na bamboka bapaya ilelo so se pena Canada et bambongo biso to contribuer ole ba yibaka so tonga mais ce qu'on a Congo aux hommes de Kendala donc hier la lobby na lobby te na ça na droite ya uzambo wala passe na congolais na lobby mais il faut au mérite au papa mbongo l'état ba so ngo bongo te so les ndengo na biso peto tout ça na droit ya uzwa bambongo na togo kepe fashi bo pesa pe 200 000 na ngai donc il comme ndengo là c'est pas comme ça
mo ba mérite ngo a comment peut par exemple Léopard et Kenda qui mais bango fédération ba Kenda na compte ya fédération mobimba alors comment ministre d'abord taba gaf musunda biso na Congo ça ce qui va nous que le bunda commande n'engwana bozu sami bo pese ni membre de la fédération même à boxe na délégation accompagner et qui bon entraîneur ya yé moko nan asaki wapi tout le monde a yémo à voyager ba blo au moins comment ça se to fungwa mato iba ba mususu ministère ya sport et zumbo repese mutu sans délégation ya ministère ya sport ata ya fédération ya boxe asaki te car yémo na moto akenango bon yeb sanga mboka wana eko évoluer nene et après a commune kuna ba image ezali ndeko cheva a comme ba ndeko ne ba oseka 5000 to tinengi na za 5000 avani na yedon azalaise pas ayebi maman donc kuna ezali si il faut ba kanga voilà alors ministre di bango ba vani nier pourquoi parce que to yebi na Congo ezala 5000 ebimi mais non est-ce que c'est 5000 kaka parce que ministère yemo ministre afani nier est-ce que batindi ata mutale kana TV alors baba peuple tout ça guerre voilà chez nous au Congo donc ministre à l'équipe biso tout a bossa na ke aso travailler pour na biso allez kapo ba se c'est 5000 les acquérir tout ça quitté ba yebi ki déjà na trésor public wana ba senga kitam sur 1 million na 1 million wana ministre za na boy to yebi na Congo de sala to yite ko peso isala minengo mais sala ma ndengwa ti ya yo ko la 5000 wana na boni be na 5000 ya yo ko zwa ndeko na so senga nga fétiche charlatan mo pa utobima tout la image nganga mo babimi nganga lobiki déclarer 20% na 5000 ba image ezali pa ya ndeko na biso so bobeti ya biso TV chez biso TV ndeko na biso asala pe be mission yambi fétiche mo ka bimi wana ba pese 20% na 5000 wana d'abord ça 5000 wana azwa ki on passe ya pesa ke biloko a sukola so akipa ministre ba on pese 5000 ba yokane ba opie 20%. Voilà tala mboka la sonde donc ça que bimaki par exemple même yé beaucoup le wana je pense pas que 5000 anda za ngwa pende ko na biso tite va ne déplacer ya mo alobi alobaki donc il s'attendait que beaucoup le pas pese ma partie to yi ba commission na Congo ne la ba katele monde est-ce que ndeko na abimina 5000 wana nyoso ponganga pas osenga nga fétiche na pas osenga awuti na kimpese kuna lobi soki ba pesi yembongo wana te akobimisa bokolo wana na nzela obelise liboma ba video ezali et puis alobi azana ba preuve soki bo ata bo bengi partout akoya olakisa ba preuve ke komba na kuto ya gana ki soki Tony yoka wana yem tasala ki ngo ba for wana travaillaki pour gagner combat tu vois tala mboka na son niveau basse c'est na Congo bo yeb sangana no pena niveau ya basse c'est ya na mboka na Congo. Donc, ministère atindi suivi ata fédération ya boxe batindi ata mutute pour accompagner boxer là que ça comment mener ndengwana ministre silence ba fandi na bango ba lobelo mo côté siko mamozo tuna biso 100000 ane ezonga deni il faut ba kangaye ezonga deni parce que mais ta bo kangaye yeba bimisane tamsu ya suka 30000 apam bon parce que tout le monde qui peut bande comme ça bazako seleli bandana ba bengi sango tribute ke ndeko so appeler mo wa so appeler commission wana mais il a pensé que 10000 il a pensé ki wana avec la porte wana mais il y a lela ki na ba réseaux sociaux wana nde papa na biso pele mongo asaleli échec ya $10,000 ta pesa ki mais on a lobi il a pensé ki wana te éviter il pas accompagner qui il y a coutu azam particulier to ba privé souci ya sport na biso accompagner quand même mais fédération ta mon côté entraîner ya mwana na bokola za wapi po ba kumba minene go bunana ba enter wana yuso ba kumba mike enter azana ba manager azana ba entraîneur azana ba médecin o ba osa ya biso boxer au ke bunda tala mboka tuzana désordre nzamba limisa ali ba politicien bo limisa nga le pays donc faut travailler trop na mboka wana. Comment boxer là au bunda médecin zate et puis donc au moins que na a raison nganga na raison parce que yem da travail blogo wana pour batunyo so baza flou muta bimi batu na aéroport na $100,000 ke ba yo sudu kana sima donc c'est bazagi na baona a raison ba travail blogo wana. Alors, ndeko sango mbalasima ba bloga ndengwala pesa message na yo même s'il faut intervenir biso peut intervenir bloga bela ba auto benga biso conférence mais référence na moral to cette délégation qui to so ba image to ba image na biso to ke to ça témoin ya bloga na bino boyo sala na te
Donc négosango donc ceux qui osent la biso je pense que ba nego bakata ba otinde la yo il faut respecter audience yo lobi on oza nango belé parce que tu es suivi ba konzi batala yo pour respecter pour bato yo fingi mutunso azo na za droit à répondre à binote imaginez ce que yemo facha zo ta information message zo pesa donc ça peut fatiguer aux infos aux an logo yo yeb ça est aussi justifié donc respect ça donc tout ce ba entraîner ba ministère ya sport ba tout ba encadrer rabino bazo landa yo olobi na za droit ya ko informer binote c'est ça respect pour l'année comme le mois de généraux ba simena papa bato ba sala communication ba sawa pi o ba sala dans lelo ba zalo ba biso boya ba diaspora boya wa biso kabila lelo ba sa asuste bata mobutu o ba sa benga biso ba bo face jema ba ta makasku de sport ba la lelo ba sa ba yo kaka lobby moi succès ya lobby bimi et ba ngo ba benga ba star au bimi na télé c'est ça tu vois de répondre de prendre bateau ba ota et puis le bébé batala ka yo mingi ngata na deux personnes batala biso na ko répondre ba on quel que soit le problème yo zana te vozo silica mais c'est quel message so biso to bana na ye o ya solo ba batato ba vana banda ba bana ya type wana mutu zo finga za makala ko makala yo excusez nga na ye pe na ko rendre ba compte la nate est-ce que yo mo mital po finga bato ba otalo ba za ba makala papa nzambo asali biso afinga biso makaku te yo mutu normal ole kana te volo bi mutu so tala elo kwa makaku bakak fo ba gire public penda boy ba association mineno yo penda ba sanction ça la télévision Congo ba so sala ils sont animés aussi dans ba sentiment c'est pas ça donc c'est ça bon à l'état il faut bazongisa to batika combat ezate azara a mériter ba mbongo wana tanga so ba coupe wana kutena na président ko na mbokati akutana ye pena mwasi ya président de la république bon eloko bapesaki ya l'accès biso tam supe bapesaki eloko ye moko afandi na après wana aza résident na yoki na Angleterre sikoyo na kini ta nyonso to avandaka osani bonsko ngape nayebi bete ba sportif yango ya biso komba oyo aganyaki wana azwaki te azwe mbongo te question malamu tuni question malamu bilo msele kanakini elekelanga emoko abundi bakomba nazo mbongo te azana bambongo te achango wapi bambongo ke wapi ozomo wambele kanaki donc c'est ça elo ni okolo bolye to vandela ka mutu moko oloba nini pona mbongo batika ye to azongisa batika ete eza mbongo l'état comme ba ko tika ye azongisa mbongo kombe ezate ba bombi yango ezongi na trésor public comme ça il sera makamsusu ceux qui va ça la besoin on ba la ciment ba obenga e bazongi si ezala nengo wana tala mutozo qui préparer ba combat tala ndeko dasi ndeko cheva chele biso tala ba sportif c'est ce que ba sugaka yo oza ba combat kalaté metala ba place à se retrouver est-ce moral na yo pende oza na ba combat penza na ndenge oza ata ba pesa ye mbongo ta muta ese se retrouver dans ba place suppose ngala biso doto ke ne Congo kalaté ba place champagne gozo on pas moins de $100 na place où ba vandi wa alors so déjà que na ba champagne ba mela wana so ya sommet ils ont appris 5 champagne wana $500 déjà mbongo zo tuna asai na woni voilà résultat yango wana dans mbongo nango suka nango yango wana ba sportif da biso suka la bango et la kaka na bar donc soki ba gagner mo eloko bar donc c'est ça donc bon à l'état ceux qui combattent les athées je pense que c'est lancé à peine à IGF parce que tout le monde aux ça tout qui des nema routine ba tout déjà kuna na ministère des sports ba pesa ba landela makamo suivi pour le moment Italie stade mambebele et ba s'appelle dossier ya mbongo wana et mbongo kombe zate il faut pas jouer avec l'argent il y a ba contribuable Congo ba sa biso nyoso ba congolais mbongo wana faut zonga trésor public alors ba sanction faut ezala ba association eza ozo landela ba journaliste ozo landela ba télévision mine eza na Congo il faut ba sanction ezala ba déplacement boye faut sanctionner télévision on a bokati bangata antenne biye bo que non mutu tel a ko le kasute a présenter émission parce que tenir ba langage moko eza inapproprié donc c'est tout donc bon à l'état bazongi ça parce que ça yete pour ya lobby à droit je sais pas tout le monde a tout ça na droit alors na minute auto privilégié ça est à Congo ça est à Congo pour sport ngo na balle na ba box nyo surtout to pour la cannabis
bozwa ata basodo bazokufela bana na bango boprometa bango classe eofele classe yango mpenza te bopesa ata bafamille na bango bafuta ata baclasse ya bana na bango parce bango bazobundela mboka opesa mutu mbongo moko azoyeba même pas eloko azosala bi aza na droit nango te donc biloko ebele faut apprendre comme yeba bokola azomona mpe ke azosala sport mais fa zonga so mpe classe ayekola mpe mingi ayeba na balakisi mboka ezalaka ndenge nini droit no eza nini limite no eza ndenge nini est ce que mbongo ya awa na poto na Canada namona ye poto kata namona na video moso azobina azobina soki nini osokamla siko ayesu ko se justifier otezaki na bina ndenge na tezaki boyboy ozomona donc comme la star mazomi yeba c'est ça azobina yango tozo il faut manager azala parce que ça va bilo mususu osango lususu te eromati déjà le colo il faut manager aza pembe azo guider yo ke boyete omona net ana ba Amérique ba star na bango ba sala sa bisa sala te point so ka basali awa osali buzo bande osali boy okozwa punition moko na sipo bango bapesa bango ba taxe o eleki même biso voilà o biso ozo conduire boy bientôt touti mutu yo msusu boy mutu ka boy simple ba foot so msusu amende msusu ya $500 mais bango babeta bango ba 1 million voilà. Pourquoi va ça là bon parce que ba commis da public bazali ba miroir il faut se comporter bien ndenge yo po sali et loko sali ya ko frapper biso $100,000 na biso ba congolais il faut zo mama la punition ngai vraiment bosoki muta IGF wana oko soko avokita Congo il faut zongela biso mbongo soke zongite so manager nazara wapi ti azole karabate va senga manager nazara wapi parce que buzoba entraîneur nazara comme too much hein entraîneur nazara wapi na yebi voilà manager nazara wapi directeur technique na ye na directeur technique na ye moko to mo la ga ye mo ga bandi ba ni soka uti ko bila amelia bandi ko bila ne lo bila ba vida soka ka memili bende 3 4 ya mo ba kufa na ring bo pubi babi bala kufi d'abord ba kombo zo ko bundo zo ko le ba fufu masango bi nene ndengwa est-ce que il wana ego peso souffle ba pondu ozolia eza ba pilipili bele na kati régime faut changer parce que faut li abilo mo faut ezala et pesa yo souffle te Momo la suite pondu asocia la télévision pondu fufu pilipili ache bloko balambi est-ce que bato ba mettre mazo landana nini ozoke bunda komba munene po mutana beta ga mabe les te so je vois ko luka so image acha a beta ne tabomae ba gagner l'ende de wana c'est comment mususu o muto elinga ke beta retour wana a beta ga déjà le bosso so ya ke revanche o préparer te mabuka a robomae pa bi mutana be tu habitulo na robomae bo pe yekuta ba na robomae siko ye kuta ebeki kombeza ta ebeki nyoso wana aozonga na Angleterre bala resili o bapesa kiye pour mon chef de l'état mon équipe babeda shoot mon ba image mon moi batebele ya moi bato ya bambongo bazawana bambongo bapesa kiye akoti na loyenga kishasa e ba boîte mbongo esili po zonga po se jisui fait la frapper 100,000 wana pa ya ovanda zonga noko zonga la rozonga te soki apesi mbongo ate papa na biso ya IGF wana il faut à sanctionner avant kita Congo aya na mbongo o etikali azongisa po mboka mo mtu pas to so parce que babilom sele kana Congo na okoba ndoka no ka mtu pasi banini mais to koloba kaka po émission na biso za to koloba to loba ka juba oyoka biso bayo so pe bayo ki te problème ezate donc c'est ça to qu'est-ce qu'on a sujet oyo to moni na ba réseaux sociaux nde tolobaki tokoyana basije nyonso tomoi na bareseau sociaux ndeko na biso mopanzi sango munene natalaka ye mpe mingi Papi Mboma tomoni kuna batie na bamilili ke mwasi na ye soki asali infidélité alors bato bazokoloba mwasi aza infidèle tout ça là ke Papi Mboma nasala mwa synthèse donc selon ma vidéo ils ont circulé que moi si il y a Papi Mboma oyo ya ndaku sali infidélité na garçon moko bazobenga Joël sikoyo moi si ndaku oyo ya Joël Jessica nda remarquaki ayeko benga Papi Mboma tout ça là yebise que moi si nozobima na mobali na ngai tout allez après
papi mboma ye kosilika abimi na ndaku akomi kovanda na hotel moko kuna kota Gombe. Alors baye kosala ke basala réunion bazongisa bango atmosphère eleka malamu. Mwasi aye koavouer alobi ke effectivement eza ya solo nazobima na garçon wana, mais c'est parce que yo okipaka ngai te, ça fait une année osimbaka ngai te, ça fait boye. Alors nde omoni nakomaki ntina point wana parce que selon badire ya mwasi azaki heureuse te. Alors bato sikoyo baye na ba réseau kolobela sujet wana ozomona o to azoyaka na likambo na ye, oyo kuna ye na likambo na ye, oyo kuna ye na likambo na ye, oyo kuna mwasi aza mogulu ndumba, oyo kuna donc boyebika nde ba réseau elekaka. Yango biso mpe na télé 24 to observer topesa pe message oyo na bato o balandaka biso parce que bato mosusu balobaka ndeni bino bobetaka masolo ya bato. Oui, effectivement soki otali na oke na Amérique nde naloba air nyonso otali na otila bino basite oyo apolémique eza na États-Unis bomona ke masolo ya bastar bato to bazaka public balobelaka bango toujours, surtout soki ebimi na réseau yebaki eza difficile pour maîtriser yango. Yango moni bastar mingi balingaka biloko na bango ebima na réseau te parce que mpona ko maîtriser yango kokata hémorragie wana ezalaka un peu difficile. Bon lokola eloko wana ebimi na ba réseaux sociaux yango bomoni biso pe toye bata ya ba réseau ya téléphone ya ba chaîne ya ba YouTube toye pe kolobela yango pona tolekisa yango te. Donc c'est ça si jende ya mwana ozeleka pona makambo etali ndeko na biso papi mbomo koloba nini. Oui, merci maman, merci na GV bilili yango wana ya ndeko na biso papi mboma. Bon lelo lundi lundi sikoza kuna biso bato toleka boye ba start mais toza bato tolekaka toleka na télé toza connu quand même. So na monga na kocha quand même yango wana mais bande ko na biso ba michaka nde c'est ça bato ba tout à l'heure. Donc soko sala mo eloko mo bima na public boye donc comme star mais ba vie na biso ezala rapé ezala sous privé té pour toza déjà ba toza to bima déjà na public ya ba ato sali poso bazui ya muto azotala biso na ndako siko bozui mutaka na bobimisi ba obeta okara mais so bazui mutaka par exemple nga ba bimisi yango ba tutu ba batala ndeko wa ale kaka voilà donc toza sous dans vie publique et vie privée ndeko na biso ba tolandi na landi ba vidéo belé ndeko bazolo ba ke moi si c'est l'explication bah tu peux bazo ça entre parenthèses moi si mo pe na plus explication wana te c'est l'homme explication que moi si mobali a négligé gaye afinga gaye belé bon ça reste wana moi makambo couple les a bloc wana ezalaka pour couple ne surtout ezalaka ba mielté ezalaka ba mielté bon je pense que avant mariage ndeko papi akwela peu problème oya il y a sex step c'est ça infidélité alors sur na mwasi mususu alors lelo komi na côté asuka ndeko pe akanyi mwasi na ye abimaka na ndeko mususu aza neveu ya collègue so mami il est là donc Joël il est là bazara na bango ba chéri tant bazoko là c'est l'explication et komi je pense que ndeko papi moi c'est alimbisaki tamba sextape ebimaki ndiye pas ça na limbisa voilà tamba sextape ya papi kutu to mona ki malamu te ezaki na veille ya mariage na bango moi ça limbisaki ye mais siko ekomi siko ye na tour na ye siko moi ça peut si raison parce que le explique ba information ba so autozu moi source tozu que ba moi ça kendaki na ba parent ko mona bandeko ko mona pa ndeko papi pona o ko yebisa papi situation ekomaki pourquoi. Alors c'est parce que papier quoi encaisser bloco wana parce que ndetro bien ya azo mona za star da ba ko tromper ya ko tromper c'est ça chez nous les africains le yo ko tromper ne mobali a tromper mais moi ça ko tromper mais toujours peut ko encourager en côté toujours encourager en côté que moi ça trompaga mobali a trompaga mais yé ezana yé moko mtoko a vous juger na minute situation ndé ezali soit alimbi ça yé ndé ya salagipe soit bani mais c'est là ba information toujours ne ozolo ba wana que papier alobi que azana visa moi ça azana visa na passeport na ye a kende libanda qui nous vivre ailleurs donc je pense na éviter pourquoi pour aboma trace wana mais pas attends à vivre ailleurs il m'a sonné au tigala kaka ce qu'on vivre kuna ezanga peut-être conseil na opesa et moi si parce que vie il y a poto ya obandela na âge aux alango wana
Sera ça parce que moi, c'est la salle. Voilà, sera ça la moussala m'aura bien. Donc, je pense que à Tikala, on a à moi se retrouvera déjà pour balobi moi ça ça la débat business na ko bande la vie à poto ça j'étais surtout Europe ya zuluka kende wana ko luka mukanda et en plus zo na mwana ko luka mukanda ko bande la nini ba formation ba nini na kin ba bazana moi facilité mo ba balinga wana azana facilité ko bimana ye ya ça ba business na ye et ba nini tout ça là donc yemo muta retrouver mieux ceux qui à protéger mobile na ye qui avant na kin va continuer vie na ye atika pe couple baninga parce na yoki ke assumer ma moi ça là qui donc à continuer alors que a nyoko maka mobile finga kaye ba voyage ou voyage à 5 voyages wana eza moko kande mobile na ye papier futela nyonso etikali eza garçon na futela kaye donc biloko belebele selon bat mais biso to ko affirmer ngote ozomona voilà parce que moni na ba réseaux sociaux pendant 4 mois maloba ba réseaux sociaux batiaka ba message à batu ba msuso mo pa azane l'information wana te ya malamu mais à côté pilipili na munga comme si azalaki penza makamwane zo leka donc tout ça même ozomona même ndenge bazoko finga mwana mwasi wana ki azali mobulu ndumba mwasali bala tout ça la boy yango tout na lobara mingi na batu batala kanga omoli batu mi basala batu ba jugement d'agar oui Agar na Bible non wazaki mwasa ya Abraham servante ne o abiraki nae batu mingi bateya biso na bakongo wana ba pasteur mususu bateya Agar mwasi mabe akebima na Abraham nani yazaki servante à Sarah omoni ndenge batu batraisaka mais soko tali na contexte ndenge Abraham azalaka azaki ndi baloba kongolo ba grand prêtre et puis yazaki servante aye ko se retrouver place wana az égyptienne mboka na été mobali mobali à côté na kati ya chambre tout ça là aye kobota anga sa nyam susu ba bengane na butu ozomo ba jugement d'agar wana nde batu ba parce que yo vivre et loro o muta vivre na ndako c'est ça eza neti ndeko biso mami kombo na ye Lola moi ça papi mbom donc na encourager été mais au moins na makambo contexte ma bala eza ba biloko moko eza sensible mingi parce que basi belé pe bazali nazo mitia na po ya basi belé bazo mona azana katali bala mazana heureuse te aza heureuse te mobile mususu abimaka ndenge la ka oyo ndenge selon ba dire na abimaka zonga ka désert aza non jeune fille ezata azana ba 40 ans bani non aza jeune fille alors skoyo yango mingi balobaka avant au juger mutu mitia pe na po ya mutu wana kosa ba jugement d'agar tende ba sala gar ba jugement bozate ba bramba ndo vivre makambwana eloni ne se passer qui wana ba mba eka ba présenter verset mais o salema ba bazalate nde mo pe ba tsia mabala mingi bango monde mbako ya ko bimisa makambo bango bazo vivre na kati ya ba foyer yo peut-être au monde ka o ebimi mais o yo pendeza na kati o basi mso mabala bazo vivre eleki donc ba misusu soki ba ko betela binongo boko kolobate ozomona donc yango moni soki batu bazala ba problème na ba couple excuse mingi zaka boko tsaka mitute ke o koti se ponde ba ndumba kutu ndinga za wana aboya ye ya love ya batu c'est ça bango ba yebindeni ba ojiran so ba lingi ndenge lobiso ka kolimbisa alimbisi parce que moi c'est pas ça là qui a mon espace tout le monde a qui na ba vidéo tout ça là biso kuto ba la veille à mariage boy moi ça n'a choqué boy donc ndé mo pe ndeko la biso papi mboma o asa ka mopanzi sango biso total o matala ka yo natala ba émission na yo tout ça là on se présente ba émission très bien donc ndé mo yo ndé mto jouer na sagesse yo mto jouer na ndenge babaka sagesse soko za sagesse ndengo koyeba parce que tozo mona na ba vidéo mais bazo ba mama na biso kala bazalaka boyete bazako sa mobulu te boyete ya lelo ba fi android ba koma kambebele kite di ba mama kala bando sa mobulu te
c'est parce qu'il n'y avait pas l'internet, n'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y avait pas l'Android. Ils ont maman kambo zo salima lelo salima kala. Ils ont balabala mususu omona mutwazana numéro 18, lufira numéro 10, ce qui 17, octali longia mwana na numéro 13. Bozo mona yaya nana yaya obilonge kokana. Mais baba de côté, est-ce que c'est la vérité? Balobate, mais pourquoi est-ce qu'on bimate? C'est parce que ton abisso a papa nabisso a karabazaki na sagesse. Ya makasi babande ko yeba makambo ko bomba makambo na bango. O mona emsu papa na mama ba bimi otozoya emsu bake ko arranger likambo na bango musika bana baye bati. Mais ce ko bisonde ce ko toi na maîtrise wana ti. Ozomona ya mona akaminga zo bima bima na ba réseaux sociaux. Mais papi mboma love ezaka na starter hein. Love ezaka na mundo makasi te même edingwe ala na tout monde ana dene me dingwe a moi ça zo simba ya me dingwe ala muta makasi vi aza abako simba ite. Donc love ezala ala d'entourage te. So ka so trouver que moi sur on a apporté bonheur aza bien parce que Moutinho soit dans la salaka et puis la salaka a pris ses raisons papi a somma à 6h du matin papi même ceux qui ont corrigé Berel wana na moi chose en angoté ceux qui ont moi c'est mususu il s'en est là spécial aux akuna au ça combien de divorce donc Isaac moi si regarde na Moutinho na lo mo lo ba tout à l'heure que Moutinho mususu ba tout ça ça ko bala kanisi aza confortable te na ofanda na iblo mo lo ba donc au moins ba misusu ba nde to mo ndo lo bi love eza na star te voilà atoza star o love eza président eza quoi to teneti président biso Fachi Fachi Beton au moins na maman Denisa na ba Saint Valentin na bouquet na ba to ye président Eza love na ye eza mwamba président kunate eza mwasi na ye donc aya pesi flair atali ki président na ye eza makamu na ye siko biso siko mona ba musicien ba journaliste ba comment ba star donc ya zo check star olé amema love et pas mwasi. Non, je disais maman ya ba ex que ex mususu mutaova na zo kansa ex na ye mais azate muta ovana na été d'abord azoka pour tout mingo afanda comme quand ça ex na est-ce que asa confortable ovana non ndako c'est ça aussi le problème parce que l'oveza mususu eza asaka kadne bosala na iwana ya kokende kozonga mais pour pouvoir ba mususu ba yebindinga savoir vivre na ovana donc eza na ndolo ba sur au moni ba mususu ndozo ba ex bakabona love pente bazaki bien love mais love wana evandisi bango te pourquoi parce que habilité ovanda na mutu wana ezate emsu na ba point mususu esimbi te mais balinganaki yango moni baloba mingi na batu mususu babaki est-ce que love pente nde evandisa bato pas nécessairement ezaka love te nde evandisa bato eloko evandisaka bato na ba couple na ba nini eza nzambe et puis sagesse au bozana ngo pour nous conduire love na bino umi voilà donc yango eza ke mutu mona ba kabona mo comme ça ex na donc ce que ça veut que ba vanda ne ba ba so eza ba ka love pende fallait vendre ça mais ba kabona te donc love et vendre ça ba tout ba kosibino o te love parce que bo tala bien au moins ba tout même na bo jeunesse na bo moi ba lingana lokola film Titanic mais ba vandi pété pourquoi ba vandi té parce que habilité ya ko vanda na mutu wana ezate yango moli ba kaboni mais abali mazo raisonner kaka ex mais pourquoi vandi na été parce que ça love na donc cela veut dire love et vandi saraba together té donc ezali ndenge bozo memela makambu. Donc sagesse au bozanango nzambe liboso sagesse nde bwana onde na bio mama biso akabazende na sagesse yango evandisi bango mingi biso skoto senga nzambe sagesse te parce que lelo okokanga mutu na mwasi no pe na mobali mais soko otalo bika mwasi bona beta solo potozo solo la na tala ke mission moko na télé bat ba sa ba débat na bango skoyo mwasi mobali asala kaka mweka ba mibalo basami ba médecin tout ça là siko mwasi médecin vanda mingi te
sikoyo mwasi ye moka na ndako tout ça la komi okoma ennuyé mobali kaka na bakabo mobali asimba ngate tout ça là machin tout ça et au sala ki joue musu mobali azongi brisque ayokuta mwasi ye moko na mbetu na ba sexe akopala azo sakana sikoyo atali abi oh pourquoi est-ce que vous ça makambo mobali wana zongi abandi kolela oli aganga yo avandi abandi kolela bité na comprendre pourquoi est-ce que on s'est retrouvé na place na sali tant ebele na tikaka aux appels mutu donc il faut na changer parce que on azo ça so nga basali yango et ko sala nga bien te donc za posana ezali faute na yote ezali faute na nga parce que na prenant soin na yote je m'occupe pas de toi toujours le travail na tika quand même si ba rapport sexuel et le côté donc aux amutu siko batuni mutu mususu na kana ngo seza débat mo mindende bazala seza débat abi angabe ngo saka ndenge wana kolimbisa parce que avant au condamner mutu faut mitia na pona ye est-ce que mutoyo n'importe quel na vie na ye pourquoi est-ce que sali ndenge wana moi sko biso sko na batamangala totuna ba question belete so okuta kale kamde wazo finga ga wana ndumba ba tu na tellement déclenché zani non c'est ça dans le balande ko papi amitié alongola parce que na Congo ya on a zo bat donc hier za star ayo kamutute et pas ça papi mon frère jeunesse parce que na yebi ke ozo mono za na jeune mais il y a des gens au Canada, na mona mi bal ba tout la paix et na basi pe bazo tout la ma baza ba jeune au moins la jeune fille bena ma ya to tel mais comment ça ote azana mbalité e bazali mobali po mona mobali kitoko soka tele mo tele yo mobali olulinde ngono mobali mais azana masité elingo bateke basi bazate parce azo kutana na bangote mais yo mo azana mutu azo comprendre yo. Parce que ceux qui ont la nana nos vies qui star parce que tu passes à la télé au sommet de la voiture tu passes bakado la voiture ba lo wana surtout ça là ba ni te pour tout le monde ba tambo mon ba surtout il y a biso ba congolais ba politicien au monde soit comme na maman comme na trois femmes ba ça peut na ba voiture c'est ça love donc il y a ça sur la place de distraction là oui à ça la masse na ndako a vu que na fondation ndako madame so mon ngana Alexis donc ils ont la place de distraction mais moi ça au tourner le bazar na mobile là est-ce que mobile na linga donc, papi, il faut revenir à la raison, mon frère, aux Astar, Naïbi qui n'a aéro, Bengayo, et puis, Naïbi, le candidat, Bélo, c'est la nom du banda, et Bélé, c'est Bélé. Il faut dire, moi, si on a, Salibo, Salibo, mais il y a pourquoi il n'y a pas de journal Bosso. Il y a beaucoup de tout, n'a pas portable, n'a pas vidéo. Moi, si on a, il a dit voilà prématuré donc ami qui ici aki aba osali na mariage on coûte bazo finga super na mwasa mais moi ça n'a passé un moment difficile ba finga mais koto to moni nde mutakala ndeko ya papi mais kuna bazo finga mwasi mais ami qui ici ndeko papi talanga na zo tala yo zonga mutu basi mususu baza ya libanda na ndako boya kokate Kavana na ndaku atala yo asala bo bango kasi basi musubande yalinga ne via libanda oui uko chena ndaku te iko créer ba problème utala comme regretter wana ça ma bien mais ça bien ça ça ndaku mais pourquoi le bien l'élément déclenché c'était quoi papi si tu trouves que tu avais tort ou bien ba photo la sur zongera yo papa il aurait l'équipe à Benzate Vanda na ebi ki na choc et nazoka encourager te loko maman na biso sali et puis maman ce que sala ga ngeza pona berero ndeko papa akoko arranger botika koyoka gauche droite famille oni non c'est toi yoza moi si parce que vine comme exposer dans les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux peut comme mutu comme luka découvrir moi ça papi mboma a découvrir yote po bala yo tout comme papi mboma tanga bezaki victime à sextape basi ne so bakoma lukaye ba yebelo oni papi mbomo azako la sabat na sextape voilà finalité papi a se perdre les lots bosa wapi donc bref
luka o arrangé et situation ezali et puis makambo eza na réseaux sociaux yo mutu aussi sango exactement aux réseaux sociaux d'ailleurs au début quand on biso bato ça au capable ba jimele bino kaka eh je te conseille ouais to ko publier donc bazo ta pourquoi parce que ça public on a bien ta émission no mingi ça émission no très bien donc netinga bona ko ba papi yo ça non so oza mtema olimbisa olimbisi soki pete akara yo mais sikoyo il faut koyeba mutu soko olimbisa mwasi na ngai te parce que asali boye tout ça là il faut koyeba siko oyo kozwa wana aza ndenge nini puis ndeti ndeko biso aleki ndeki alobi yo lobi ke na kolimbisa te est-ce que changer comportement na yo parce que comportement wana nde ya sepeli na ngote ya obima ba désert tout ça là kozonga moi ça linga bongo te basi balinga bongo te ke o mobala vanda na ndako te o eloko eswaka ba mama za nini azolamba biloko mobala azolia te so ngomo na place basi babimisa manzaka nde ya mwana oye espesa moi si kanda donc na olamba oye emso tie biloko na mesa bo ba touchango te sous une semaine aux olia blo na ngatisco tina na ngonini ozomona donc eza ba bilo comme susu ba réseau loba na ngoka komona ba réseau ekoloba to mona ba star rebelle ya biso ya ba congolais ndenge ba sasaka bango na ba réseau tout ça là to tche même ka fali au monde ya yekuteza ki ba kosel na suka nga loba ta ité yanga bien yem ta aussi ça donc yonde mto aussi yena moi sinende ba aussi ça mwana et puis to bosani aussi fina ba peut continuer yom to aussi ça makambo pe pour vina no pe et continuer parce que bato ba réseau ba loba ka ba mo bazo be on matière bazu matière alors ba ko loba okuna ko ozo tapa mtu makambo zo loba munoko nena ezo maîtriser no makambo zo bimate mais alobi ka poko ça ndeno loba bata le view ba vient na ba YouTube on za combien bazo ba combien parce que surtout tout ça là ba YouTube anini eza combien mais au moins ba msusu pe na ba YouTube ya ko baby sa réputation pa ya mutu aye olope sa conseil tout ça anini ya ko baby sa penzo mo pa oyo za na n c'est ça qui se passe na ba nini na biso donc c'est ça tozo kende to chiter na ndeko la biso tomoni sai abali selon ba vidéo tozomona keo abali mwasi mususu atindaki mwasi na ye na poto pona atikala kubala mwasi yepe mususu batie na ba réseau tout ça là yo koloba nini pour makambo wana c'est ça mais ya wana ba vie bastard c'est ça comme ça ndeko est-ce qu'il y a mot par l'obité hein jusque là l'obité pour les contradictions à mingi tantôt ba lobby za puis ba msuzu za boye mais ce qui za la réseau passer yango yépe comme ça aussi ça moni a joué rôle mot pas bien il y a sagesse ça va dire ça zonga la maman bana bazali bobongisa elonga la koloba ngwana via bastard za nengwana c'est toujours comme ça bande ko balobi bazu ni matière matière yo ko favoriser pe matière loin que moulaité ko repousse en tout cas côté ça il a fait so ka sala ngo mabe bon asala ngo pourquoi parce que apparemment baza bien na madame na ye amemi nani bana na ye la famille mobima na poto donc cadeau amener la salle moi sina ngo wana c'est baza bien ba bongisa ba bongisa so eza ndenge wana kende lobi nango na tali actrice moi comédienne na lobi ça ya kende kaka vande azonge pa mama bavanda un point tri ma mwana nyo surtout et aussi la vie ya fi wana o ele kaka o etali ye fi wana mais ibiso to za pona ko encourager te ba bloko wana faut tout supporter ba maman baza na ndako pour ba meko bongisa ba mo eza na ndako donc c'est ça ndenge ba ko na fisto sai o bon la tête biso to ça pas be mission penza te o ce qui est logo bimi to emba moko parce que photos on ba information totale nanu eza nini parce que yo lo bal kambugo eza ngo ya moti ozomona donc il faut qu'on soit temps et puis ndenge ka yo lobi biso audience zo tala ngana koza ko fight ba moti na yebo na banjo finga fali to na fingi ferry
na banjo finga héritier na banjo finga sai non je donne l'information c'est na pesa information baba binemi na ngate baza bani na ngate comment na yo sauf que basta na biso pe balinga critique c'est ça c'est le problème bango ko balinga critique mais faut bon ndima ba critique bino pe ça la bien critique ndenga mabete nazo ndena ko finga ke na ye na banjo finga to na banjo finga mopa we yo ko fi nde ba msuto mona ka na la temps na te parce que ngana na pesa na information na sisi na vandi ya mutuya ezali ke ndenge bino bo conduire ba vie na bino mo boye ba ko gérer so yo moko lingo pesa moto pelisi moto so yo moko lingo bomo moto obomi moto ozomona donc ce qui eza ya solo bali to ndenge pona moni balobi eza pub eza nango ya solo te abali na ete mwasi wana batia mundele wana pe na moni ndeko Juno là a eu expliquer que baebi bandaka basala neso ba théâtre tout ça les a lelo teza tikaza moi c'est quelque chose comme ça donc yom to kitsa moto parce que à un certain âge ndenge ko la lobby âge ezokende âge ezokende yeba que il faut pour moi si nini o conduire na destinée na yo supporter la passe pas ko supporter parce que ça basi musu ba supporter la bango te et basi ambiance ba ambiance ba ka ambiance to ke na pembe to ke ne tele to ke no liantaba c'est leur vie mais à reconduire yo te na destinée na yo que donc tout ça là ba musu ba ka ba ambiance kaka mais ça na basi musu nzamba ko tia pembe na yo ye pembe yo mo zo sentir énergie parce que batabongo bazali basa bongo baza aye na vino ozomona makambo ezofungwama aye parce que aza na énergie moko nzamba tie kati na ye ozo profiter pe na énergie na ye nzamba asala bato ndenge wana mais za bato mosusu akoya kati ya vie na yo boye amemeli yo bakongoli baba mpoka amemeli yo mpoka makambo te eze marché esusu te donc faut raisonner makambo ozosala boa bastar na biso totalaka bosekisaka biso neti nga wena woya nango beto libanga te never donc bo ebande nini boko conduire ba vie na bino parce que ba star rebelle pe to mona ba américain ba yebanaka papa basuka ba yebana suste soko tali et azala kaka tout ça ba limwa donc succès azala un mona moment mona et disparaître c'est ça. Non, merci, merci l'invitation, merci na bandeko balandi so ba commentaire, merci Alain Gandou azali na biso ba commentaire ba to bazolo ba nazali donc nazozonga ba actualité politique bo ebinga minga ba actualité politique tozonga ba invité na biso ya à partir à Kinshasa na duplex tokosolola tokobenga émission so tokoloba ne to message déjà tokoloba et puis branche mosusu ya mama pe eza booster bango pe bazo cartonner kotokuna na ndeko na Olivier Bolia aza na déplacement pe donc tozonga ba activité normale ba masola politique ko informer bino abi kene absence eza ilekitro donc to bon gouvernement na ngasiko pona pesa merci nego auka ndeko na biso pe auka bengaki pona otuna mendeni nazomona te nazali donc actualité politique tozongi tozonga pe invité ni sonengona merci encore na bato balandi biso merci l'équipe technique kuna na sima ndeko Gervais bandeko to azo travailler na biso pona opimisa ba image kitoko ndenge ezali merci na sengi merci na batutu bazo tala biso vraiment merci ndeko zokatan ko tala biso merci pe na PCP lisusu pona aussi sa batutu bambote na pesi mbote na papi mboma na pesi mbote na mwasi na ye disons nga na pesi mbote na pesi mbote na fiston sai donc bambote na bino ya ngwana na mwasi na yo mama Vero bambote na bino nzamba pambola bino nyonso et surtout na ngina beta sete pona bato bazo sala video omoni abosala video ya batem susu net na moni ya papi mboma bozwi mwana botie na miniature bébé abat botie pourquoi parce que moni biso na batamangala tolandela makambu te awa ezara jete kocha photo ya mwana batu te na miniature sans consentement ya parents na ye siko soki aime sou papa na ya porter bino plainte qu'est-ce que vous allez dire parce que botie image ya mwana na ye sans consentement na ye alors faut boyeba makambo zo sala mwana ba protéger toujours mwana
moi na fois à la protéger imaginer fois à la respecter beaucoup publier photo ya moi na batu na réseaux sociaux sans consentement ba parents na. Donc batu boche ba photo ya bébé na biso bo longolango parce que nga sala na bana longola ba photo batu ya moi na papi mboma parce que ezali malamu te de na lobi biso to ki pakate ya batamangala soki ba mindele awa uzu moi no chebo okoyoka boko na justice va porter aux plaintes, pampa comme fout à bamande. Donc c'est ça, que l'Éternel vous bénisse. Merci, Nalain Kibeki, merci na Gervais Bilili, merci na Ngai, na Zopesa na Olivier Bolia, Ezala Kingai, Julie Poya Lama, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.